mbote bandeko balandi ya 6 na biso ya Tindika télévision ndenge monisa toujours koyemba basanganisa na kati ya télé to na kati ya Tindika télévision. Merci pour la fileto wala kisaka na betonike na bino ya kovana pe pona koyamba basango na biso lelo to kimi sous derrière actualité politique na Zalina Pasteur Ali ou ya Udo Tax o bomesa toujours koyamba na kati ya betonike na bino na kati ya Tindika télévision to komeka ko sala mo analyse o ezali ya actualité politique ya mboka la biso na kobosa na te ba boss nanga ba papi Kelina Rifin Kisombe Ali Datango ya Benditi Mwanza je moi qui veux le depuis Manchester na bosani sous te mon Dieu jamais ilanga moi la Londres solo moi ngiro moto solo moi la Londres solo fidèle internaute na kopesa mbote directement na invité nanga na koloba mbote Pasteur Ali mbote mama Sephora sango nini papa na ngai sango tomati na lola bo basi na lola na minito tozali kolo lola to sepela na subiri na nzambe biso banji na na tata mwana ya nzambe ya mibale a part Yesu ya mibale c'est Félix Beto biso banji to sepela moyeta mwana mboka Pasteur Ali tomoni sango ya mawe komeli biso tomoni l'ambassadeur ya Italie asili kotika biso na ngambu oyo accident esili ya kokomela ye tokolukoto zo mwa avis na yo to lilobano par rapport ya sango ya mawana ekomeli biso na mboka pona ngai vraiment nzamba limbisa ngai na ba olanda biso bolimbisa biso na mokose na linga tokolo bani ambassadeur akofeli ni lokoso de tokolo ba bongo comment yo ambassadeur ya grand pays lukula Italie okolungwa na capitale okene na province na Goma et puis na Goma wana gouverneur ba habité service de renseignement ba habité et puis au quitter l'avion au côté na land qui au Kenazela Zamba et puis entre temps au ebi ke mikolono so est facha zo bunda makasi ke afinda silise afinishi za la ya libela mais yo ambassadeur ya grand pays le la Italie olungwe na kisha so quitter na Goma et puis OK plus loin ya kokota na land qui sans convoi Zamba autorité ya Goma ba yeba ozo kenezela ya Zamba on a qui kotala produits alimentaires et ya ba médecins sans frontières mais biloko on ezaka na nzela ya MONUSCO il fallait MONUSCO ayeba ba yamba yo na aéroport ba accompagner ezala na convoi siko ke na nzela ya moyibi ambassadeur asutuki ba beti masasi akwe na kata ambiskade na ambiskade wana ba beti masasi na land kizer oto benga 4x4 oyo baluba babega ka chanza mulu yangwe pasula kazamba ipasula kazelu pasula potopoto ikanga magate ezali mutu ke makasi na osala publicité te zaba japonais tellement mona ki wana za 4x4 kotina nazo kende vers nzela ya zambo babenga ka commune wana ezaka commune moko toko benga zone rouge comme zone rouge astu ka ambiskade masasi papa ba kufi 3 mais yake kukatela moto wapi na hospital yangwana lobi na poko nde bembe na ye yakiawo ile kakiawo il faut que l'Italie et peut-être que ça laisse comme en Italie mais mokonzi mboka yebite ba autorité mboka ba yebite ambassadeur nini osali yango wana tozo chama na monokote Europe to yebite bazalaka ba mafie ou bien bazalaka ndenge nini to yebite na esa ke lukanini est-ce que produit alimentaire yo ambassadeur il faut tinda délication ya bino bakende kotala soki uzana ba ONG wana mais akufina ye na garde corps bon wana ezali a vérifier eza Italie bisote o to ba Italie bisote Italie bango moko puisque kuna minéré tonda to ebite nini akufeli mama na biso oyo azali deuxième ambassadeur ya kokufa na RDC premier ambassadeur akufa epoka Mobutu oyo babengi Philippe ya ambassadeur ya France mais ye babetela ka masasa na ville oui na capitale mais oyo ake kufa na Zamba to ebite azalaki crezer awokende kotimbula diama awokende kotimbula minere ou bien azalaki musali bilanga voto ebite akena uluka kolanda ba ONG na bango lukola Europe mesana kosala biloko wana ya kotinda ba bo pone biso ko luba bazaba nani ba mafie ou quoi to ebite ndeni to ko qualifier bango puisque mutu munene ambassadeur et puis ya Italie akende kufa babete masasi na Zamba
sikoyo cortège ezalaki oyo ezalaki te, sécurité eyebaki oyo eyebaki te, mokonzi ayebaki oyo ayebaki te, toye kosutuka lobi o babete ambassadeur Masasi na kati pe ya Goma te na Zamba akufi. Sikoyo likambo yango topesa nani? Tokopesa Nzambe na ye moko moto aluki liwa po toyebi eloko akei koluka kuna te, tozali na topesi autorisation te ya kobima kende kuna. Soki frais de mission ekozala tokoyeba puisque enquête est en cours. Toyeba pe banani basasine ambassadeur ya Italie. Nyonso wana pe ezali pona ko saboter Fachi Beton. C'est ça. Nyonso wana bayini bazana kati. Et puis nazokende plus loin. Ya koloba boye na tindika oyo basabonaka balandaka. Tozongeli na maloba ya muzitu. Alobaka tokosala tout. Po tokotisa insécurité na RDC. Wana ba investisseur bakota te, mais lukula ambassadeur akufi lobi. Musala na biso analyse. Musala na biso koloba. Awo pasteur ali mwana 12 ans. Nazoloba na tindika. Etango na kotelema oyo na lobi ebungi. Mais etikali nde na image. Muzito alobaka toko créer insécurité. Mais babomi ambassadeur bitumbeza na RDC te, mubulu ezate, nini ezate babomi ambassadeur. Eza pona ko saboter mokonzi ya mboka Fachi Beton. Tokoyeba enquête eza en cours. Ekoyeba na kaka. Pa lelo babumishe be eyebani kaka. Mwana mboka tomoni pe ba benisi surtout ba invité sous Matata Ponyo pour se présenter mercredi to le 14 mois avi na yo to moi liloba pour na faire parce que ba benisi qui est déjà tomoni sous ba benisi sous ba invité sous pour se présenter. Na loba ka boy. O bandeko na biso baloba ka jojo aje chula kinju dumena mpusuto. Mukolo yo korea ligorodo makwanze zobi mayo mukolo wana teko yako bima yo après. Tolobaka tindika yama tindika fe tindika ye yango tozeminite tozo tindika Matata Ponyo esika zali masuba pia na bilamba. C'est moi na 12 ans qui parle pasteur Ali na etsaka bino vérité busolo et puis na loba malembe Hollande ovandi na États-Unis na Océanie na Afrique o wapi vanda na télévision landa tindika oyoka mwana 12 ans ndenge azo paza ndeke en désordre. Puisque tozana ndeke moko ya monene aigle c'est Fachi Beton. Matata Ponyo bayebaki te makambu ekobaluka po bakutanaki na Kabila étranger. Kabila zoyiba bango bazoyiba mutoko tuna moninga azate mboka ya bazoba mboka ya ba illettré Bafinga Félix illettré Bafinga Félix atangate yango wana comparer Félix na Kabila tellement Kabila atikaki bango basala ndingi balingi na mboka na bango oyo bayaki kokota ba mwana 12 ans bazoba batangate. Matata 4 ans et demi koyiba Kabila tuna kaeti ni niwo sikoyo lelo bayo kutana na P52 mukongo ndoko oyo kaka koba ata oche manzaka na yo likolobo ekotaka te. Fachi umela beton biku rouge wana bakutani naye bayebaki te kobaluka likambo ya Matata Ponyo biso kaka na sanzete tolobaka makambo nyonso ezosalama oyo bazopesa biso raison tozomikumisa te toloba na biso yango kala tolobaka un jour Kabila na famille na ye biologique bakokende biologique c'est-à-dire FCC. Jean-Marc Nabiso, maître nageur, 520 JK, alobaka pekala, ba Égyptien bozo mona weboko mona ka bangote. Wana Kabila na Matata Ponyo bazoyiba. Lelo Matata Ponyo ayibi combien likambo ikangi na kingo. Mbongo pe bazoyiba za mukete, mais botele na bandeko budget ya mboka ezate ya muke. Mais yokana mutu moko mbongo azoyiba eleki na budget ya mboka. Combien? 285 millions de dollars américains. Na moyo alelo soki nga pasteur mwana 12 ans nazui wana nazui liboma. Nakobala basi 40. Oh. Nakobala na ba mindele na bandundu.
na bababa tu na sangisi na bamwindu makasi na oyo bapasuka makolo na mayanzi na bali puisque mbongo eleki ebele 285 millions oyo matata mpona yo nalingai mpe kosomba bisombasomba nasombi limete esili nasombi boye matata mpona ayibaki mokolo ntongo ekotanela ye te lelo etaneli ye na nzela matata mponyo babengi ye o chef moto afundi matata mponyo ezali faci te ezali ngai mwana 12 ans te ezali nani te eza o chef ndenge bato FCC bafundaka Vital Kamerhe ayibi 15 millions eza biso te faci te eza na bato bafundaka lelo awa nazoyebiso mercredi lobi Vital Kamerhe nani Vital moyibi kombo wango ekota biso matata mponyo alaba oyo ngadiada yemba alaba alabar matata mponyo koyeba teke na baro zokende kumela masanga te na baro okende kumela masanga te me okozala alaba matata mponyo lobi mercredi oyebisa ba peuple congolais mbongo ya Bukangalonzo ekei wapi 30 tracteurs bamoni kuna ekomi kuna ndenge nini babengi onanu oya koloba likambo ya Bukangalonzo matata mponyo lobi okozala na bar wana okosomba primusité na muluba benga ngoyi ona ngoyi te ozokende nde kosamba oyebisa peuple mbongo yo yibi lobi emata ekita biso nyonso matoi na misu tozotala na parquet espérons que on se présenter eloko eleki leta na makasi eza te eloko eleki mibeko eza te ezala Félix azali na se ya mibeko ya likolo matata mponyo aya kondima biso kutu tokoloba bo ngama na duza na koloba bo aboya koya ekosala pe bien wana sikoyo bekle kraka unamufunge unamubambe mukwate Pasteur Ali Tomoni, le sénateur a vu à Sili Kopusarato, à Okimi, Bamsunde Basali. Wana mama nangai, wana na yebisaka yo mama Sephora. Nasepelaka izurezera biso ya tindika tinga mama Sephora maskito. Sima kamera na mwana gasha kumde nazana ye. Tindika oje pembya na loba ya matindiki mpe oto sako tindika yango. To tindika nini? To yebisaki bino. Biliaki bino bikoki butu ata indi ndenge nini suka tongo ekutana mwana 12 ans yeyo fier ana tolobela na kati ya Lola nazomona papa Félix ngai na kati ya mapata siko esengo wapi Kabila asali 18 ans aboyaki kwa cadre pouvoir na ye encadrer ba peuple congolais pona nini raison onga nazo pesa Kabila miyebaki ke azali ndeke o Kabila soki azala soso aligaye nakalula boyi piaka apoko nakota na ndako na lala mais Kabila ye azalaki kosala bo kombe ndeke ale apumba telemi likolo ya nzete mais soso ndenga zabu ya sepa papa pote Kabila toyebaka tolobaka un jour Kabila kotika kamboka 18 ans ekokita lelo Kabila asali bisala 80 attentants pour koboma Félix basilisi ba conseiller oya suka tuuti kokundao bolanda ki kombo na ye fom sabat atiki biso na mai na misu tuuti kokunda ye yao basali tu baboma Félix nzambe pe alobi rien ba prophète ya bale bokokate lelo Kabila ake kovanda na ferma kashamata epaya na Lubumbashi epaya Gédéon Kim avandi na Gédéon John Numbi avandi na ndeko ne Zoe Kabila nalobaka na tindika lelo Kabila mwasi epai botanga bino ba combien de mois oyo bakotani te mais awa nini ezoleka Kabila likambo ya shebe ya vraiment epesi epasi
Kabila linga kende na ete. Mais azalaki kosenga batu na baboma Félix ne balobaki 2 mois 6 mois azalate. Ba moni lelo 2 ans tokomi kolanda 3e année balobi tete. Oyo. Oyo pardon basimba gate ezali ebende. Yango wana akangami na ferme Kasamat. Aye komona 1800 commando oyo bautaki formation na Egypte ya Fati Beton na massacre na bango basalaki buzoba ya katakata katanga batindi général oyo kaka Chip Chitamba Christian dans komikuna ba commando wana bakiti Kabila bayebisi na minute oyo bilako bikoki Kabila yoki na ferme awo tozolo ba tous les militaires congolais Abi Malibanda mama bakiti 1800 mais oyo babimi na ferme babandi 0R batu bazalaki kotanga balembi batu pe bazalaki confirmer balembi plus de 2000 bazwa kana mulongo okokende mopanze mulongo te bazwa tout droit mulongo bazotanga bango ende Kabila se retrouver bo yemoko baye kotindila ye yomoko sala calcul 70 policiers judiciaires divisé par 3 c'est combien 15 militaires pour nangai Kabila moni ndenge wana le oy moi ezate présent salato Kabila bimina 4 officiers général moko lieutenant colonel major na capitaine ndani muto apesi nzela po bisoto ebiga Fati Beton Kabila bimi alungwe na ba 23h lobi nde Kabila komi na Dubai kokoma Kabila komi na Dubai ba presse ya Dubai bayambiye mais Janine Mabunda kenda Dubai nzoka kenda ko préparer terrain yango wana Kabila zana Dubai Kabila ko kena na Dubai elobeli biso elokote Kabila akima bako kangai mais ya mutuya lokula chena moi poids oui vie ezali très nécessaire maman mo pepe oyo nzambe oyo ozali mwasi meka ta jour moko ko yako pesa nga raison mobali na yo akangeloka na ndako ya yo wana bacheka dena libanda okomona makambo yoyelo minene me ndako na yo lala opepe za nécessaire nde ya Kabila aponyoki azana Dubai na minute oto zana Kabila awate basoda tout babimi oyo bakei kan church oyo FARDC bakei na Mbanzangungu esika base esika général Somawa zala ko vanda seria Mobutu esika bibondeli nyonso ya RDC ezalaki kovanda na Mbanzangungu basoda wana bazongi kuna ya FARDC oyo bagarde républicain ba récupérer bango nyonso bazoleka na 10e lobia otala ba pesa biso oyebisi inflation ya misapio oyo na chiluba babenga kajilete ja V chigo ya bobenga nini V c'est-à-dire victoire oyo tozalaka nango na IDPS yango lelo victoire emonani basoda tout awa yo ndibaki ke bana mura bako koma na 10e batombola misapi bazo seper yo ndibaki Auguste Kabuye secrétaire ya IDPS ko tambola na garde républicain bazo ba policier ba pesa Kabila ezalaka ekoko sala lelo Jean-Marc azana bana mura yangwana nazo biso Kabila pona ye oyo nazo bisa batu bazali bando bazolo bo Kabila ko ke préparer guerre o ko préparer mama abeti poto oyo azali mokonzi ya Union africain au côté le mana base arrière na osala rebellion na mboka nini mwasi na yi mama Nyakeru Denise Mbote oyo ka kita sangisa ibasu nyonso ya ba président africain abeti bango na COP lisolo papa isil wana Kabila biliaki ye bikoke ndenga vandi libanda justice nde akosila na naye pona biso tondimite ya kosonga bakozwile ka libanda po bozwa ke nango eleki ebele oyoki ke nabakisa oyoki ke justice pénale internationale ebengi Moïse Katumbi oyebi yango babengi na justice pénale internationale babengi akende ko justifier to ebite so makambo nini eza bisote eza bango moko oyo toloba etali bisote etali nde bango bisote Kabila ye wana ponyoke atiki mwasi atiki zo Kabila atiki Janete atiki Bushabo atiki Shadari banemi batigal Kabila ponyoki ye
tula mwiza sasa na Dubaï. Pasteur Ali tomoni pe ba bengisa ki Caleb asila ko se présenter mais à ça l'interview moi abi moya se présenter a ko se présenter parce que aner il faut protéger azali ko senga akutana tata ekolo kuke amimena ye makambo o nyonso esali ke ba bengisa ye. Caleb amona Félix lokolo kabila te atika buzoba wana. Caleb abomi trop. Caleb yemoko nda yebi batu bafundi ye. Caleb abomi trop. Yemoko yebi batu bafundi ye asakana na présidente. Caleb mutondo asakana na présidente. Caleb akutana na Fachi na qualité nini. Caleb azomona Félix lokula camarade na ye ou bien Kabila te. Caleb achalungwe na ki directeur ya ANR. Ba remplaçai ba fundi ye na batu 4 Jekoko Mulumba Muyambu Domi Ndongala et Frank Dion. Yemoko agende ko dispe na parke. Wona ko kende te na kutana mokonzi ya mboka. Pona nini? Iko simbata. Mokonzi ya mboka camarade na yete akotikala pe komona na yete. Na mukuse na zo yebisa yo. Soki batindi oyebika parke ndenge zalaka. Baza ko selula yo. Soki batindi kaka mandat d'amener mibale oyete ya misato mukamate mukwate umubambe unamufunge mwela maboko fanyuma crack. Allez papa longola ceinture. Allez bisa bata fia. Zelo komona Caleb. Ah président ko yamba yete pe bakokomisa pa président za camarade na yete. Ye akende nanu kondima. Tango azalaki ko boma, tango azalaki ko torturer batu. Président ayebaki te. Président azalaka a batunaka eke papa e Félix ngayo nazo torturer batu te. Etalika yemoko asilana na justice ya Fachi Beton Big Rouge. Ah, justice oi. Pasteur Ali qui peut tout le monde appelle Jean-Pierre Bemba auto na le premier ministre Sami Basili kokutana mais ba de comme ça bazoloba aki kokutana parce que azali koya ko senga to ko plaider et loro moko boeto lokola poste ou quelque chose du genre. Maman nanga Sephora. Jean-Pierre Bemba ande kona biso. To sito yebisai basi ba yebisai. Oyo ezali pouvoir ya ko senga poste te. Oyo eza pouvoir ya ko senga poste te. Jean-Pierre Bemba ake ko senga ba PCI ministère et à défense total manano wana. Kwa asenye ya batumi satu ye na ba mususu. Ba PCI ministère à défense ya. Est-ce que Jean-Pierre Bemba yebisio ezali mais j'étais nani pouvoir ya ko senga union sacrée. Ezala union sacrée za biloko wana te. Union sacrée za vision ya chef de l'État. Ye assemble ensemble chef d'État écoutez là Jean-Pierre Bemba zona ta bourgmestre ya commune ya Limete. C'est tout. Hein? Exacte que ba peso bon, ba pesa ye ministère wana bandaka la toboya na yango. Ah! Ba pesa Jean-Pierre Bemba ministère de la défense. Yo pe ondimiango. Poa abaluka ba pesa na tongo na butu abaluki la chef de l'État. Wana ta chef de l'État mwa yo ke na biso te. Tout roko yo ke la biso Fachi Beton. Jean-Pierre Bemba azandeko. Biso to finga kate. Ah, Charman, yo zela kaka mokonzi na vision na ye. Aza déjà na ministère oya bombeli yo. Toboyo te uzandeko. Mais ya kosenga o ba pesa ngaboy, ba pesa eva bazaiba boy. Na union sacrée biloko anezate. To beteli yo maboko, ozamwa na mboka ndeyo ke yokutana na premier ministre oui, toboyite. Mais makambo ya kosenga kato bien ko kabula kato, wana makambo ya Palu na Kabila. Wana makambo ezalaki ya cash na FCC. Mais o ezali Union africaine. Tout le monde peut bandeko to biso tozali ko la gouvernement et bi jusque là tozali toujours ko la to maman Sephora tindika makambo ya gouvernement ou bien makambo ya mboko ya général ba papa na ngai o balanda biso na tindika ba maman ba jeune ba bilengi bolanda maloba o tozoloba na uti koloba banda kala masolo tozali koloba ezokokisama likambo ezotala mboka oyo na minito tozana mokonzi moko Fachi Beton mutu akoyebisa isala boya zate mutu akoya ona ide bote soki ezala ke bazopesa ide mbele oyo moto linge pela Félix azokende na vision na ye ndenge tozelaki ngai na bino toyebaki kombo premier ministre mais tobimisaki te il faut tozela mokonzi po so tobimisi tomateli nde mokonzi nde akoloba biso tolandi esima awa premier ministre abimi makelele esili
boza la kimia eloko ezalaki makasi ezalaki nde premier ministre kula premier ministre abimi composition ya gouvernement ezosalam kala mingi te Fachi Beton azobimisa gouvernement akobimisa gouvernement na makanisi na ye na idée na ye ye moko nde akobimisa gouvernement kala mingi te moyen o forcer ye ou bien ngande na vandi na bamedia na kosa bino gouvernement ezobima lobi ezobima bo te soki na yebi soki ezobima lobi ebimi te kozwanga lokuta gouvernement ezobima nango kala mingi te me moto obimisa gouvernement eza Fachi Beton et puis gouvernement ezobima boyeba eza gouvernement ya malunga eza gouvernement ya masekete pona bato balela dollar bokomona pe dollar yango moko ekite puisque président na premier ministre basala 1 heure du temps avant babimisa kombo na ye yango wana na yebisi bino bozala kimia muto asalisa bino ta komande bino te gouvernement ezobima na munoko ya Fachi Beton ye moko mama Sephora mwana mboka tokoshite na mwa motono tomoni na ngambu ya opposition tomoni Adolphe Muzitu azali kosenga ete na 2023 ba organiser ba élection pour que pour pona to ko éviter glissement tokoluka tozomwa liloba na yo par rapport ya élection bazali kosenga na ngambu ya opposition ndeko Muzitu amitia makala moto na bilamba te kwa akoya kozika na ba veste nde na latibo awa na Congo élection ezate ata we bazokende na union sacrée élection ezate élection ekoya ndenge nini bato ya Kabila oyo FCC oyo yoka na maloba na uti koloba ozoyoka bambongo bango bayibi ezaka ba million ba 20 millions ba 15 millions boy na boy million wana eleki na budget ya mboka toche mopanzi tokokende na élection na 2023 et recensement esalami likambo sikoyo gratuité ya enseignement ezali bana bazongi kele asilobi awa mbongo nyonso ekosunga Congo bafuta pe enseignant na gratuité ya enseignement puisque bana bazofuta tetamba bana bafuta ka Minerval yango nde basunga ka enseignant mais oyo mbongo ya Félix ezota na gouvernement pour basunga enseignant sikoyo na bakisila yo po yeba élection ezate maladi oyo ya kindoki oyo ya coronavirus oso virus corona ememi mbongo nyonso mwana doza zolo maladi ya kindoki tala na komi kotambula nzulu ya kukanga maladi oyo ebendi biso musolo nyonso ndeko na biso Muzitu ayebi azotya nde ameka musapi na muzindo ameka musapi na munoko ke na munoko wa Félix mino ezate na 2023 élection ezate boyokaki babelge balobi ke tosenga mokonzi ya mboka tozosenga Fachi asali sélection na 2023 oyoki nde bapesi réponse baaméricain balobi bo élection ezate il faut bakende recensement maladi pe bendi mbongo nde oyoki ndeko Fayulu alobi boye Mike Hammer ambassadeur ya États-Unis ata bakotaka na pays ya bato koti na muzindo Mike Hammer avandi na mabele lokola musulman atandi makolo alobi nakenda kabeka mwanga na lina chibelebele nakangi liputa na loketo na bini mutwashi maladi ya coronavirus ememi mbongo nyonso na RDC mbongo ezate tika buzoba bonzolo bawana ba américain ba ABC ba belge makambu ya 2023 élection na Congo ezate biso pe base to sito lobike na Congo élection ezate il faut tokende nanu recensement yami oyo ezali transition sans Kabila mama Sephora tozala pe na busolo na ba chaîne puisque maloba to loboy kotikala tolobaki transition sans Kabila yango oyo bango tango Fayulu na Muzitu bazalaki a FCC bache Félix Krokanjamba na 2 ans musale salamite bazalaki na mboko bazalaki te bitumba yese kunde lembongo bazalaki te oyo akoloba lisusu likambo ya élection na mboko na 2023 akende ko sisa ona prison makala ko nazo episoka bongo fidèle tantôt suka émission la biso pasteur Ali tokoluka tozomwa liloba suka mama Sephora moko tosololaka na pesa mais moko na moni oyo komatsanga attention moni likambo ya élection na 2023 matsanga attention tala Muzitu yo pe ozana dossier 350 maisons oyiba kozaki premier ministre osungi biso na nini kata ngo bakosala élection na 2023 nde oya kosunga biso Vandanye, ozali mobali ya mama Chantal, beau frère ya Félix, Muluba, Vandandenye. Ok, la muka okokite, ok, Genève okokite. Ozalaki a premier ministre okokite. Ozalaki inspecteur ya Onatra. Onatra lelo eza par terre. Muzitu ozoluka nini? Tika kobenda singa ba fourmier koya koswa yo.
tika koningisa mbulu nzoi ekoya koswa yo vanda calme élection na 2023 ezalité tozo kende nde recensement tozana yo auto 2021 siko total 2023 ce qui élection ekozala yo na ngai mozito tokotala banani bazolo ba vérité na banani bazolo ba lukuta dans 2023 élection ezala na 2 ans ya Félix eke yo fele oyo ah papa bozo ko sate tala bochaki espoir bozo benga yeshina rambo charmande boina bobo sani ke shina rambo azalaka na ba film ya karashika na Nigeria shina rambo c'est criminel voleur boyebi mais bozo benga yeshina rambo lelo azawa akimit wanye milubilu matakuma musamba lubilu lwebe kwataje kwatai kabila na Dubai wo tokotala Pasteur Ali numéro na yo. Tokotala. Bandeko bazolanda bongo. Tokotala. Kabila mam. Kabila na Dubai Kinshasa ngo yangoyo. Je l'aime vite. Kinga tobenga kanini? Chinga kati. Kabila, quel est ton village? Mon village c'est Chingakati. Mais où est le Chingakati maintenant? Chingakati. Awa Fati Beton aza président africain bo kamwa te atande Kabila ki libanda mboko bakosa bino teke rébellion o boina boy lukuta aza pe mwana mobali aza mwasi te na 2 ans oyo asali wana basalaki erreur na 2 mois balobaki fallait baboma ye barataki na 6 mois balobaki fallait baboma ye lukula barate ye paza mobali papa na aza koteka ba mabite matembele te na bandunda na bite kotego aza koteka ba Thompson te papa n'a pas la politique et puis yepé asa Félix asala bilangate maman Martha azako sala bilangate bazako sala ndé politique et Félix abimi makila ya mwasi na mobali ya politique abimi na makila politique na ndako ya mama na ye yango bafinga ga ezop metala nanu ndenga asali bango ezali histoire munene na monde soki azala mundele mbele héros mikande zokende komona mutu a déboulonner système ya mutu na bato ebele majorité ya Kabila lelo ekomi ya Félix et puis bazoya tala ba arieto wambu ndenge bazoya mbango ba wifini muleka bazoya kobeta maboko papa tozoloba botika Kabila kei to sambela mwana batoyo to lia to lata ba veste oyo to sepela to lia pe pasi to moni tala nanu ba ambassadeur bazokende kokufa akufeli nini bosala ka banalise botika Félix avant Kabila kei pona ngai Kabila kei omoni Edouard de Santos oyo Angola abimaka ka bongo ake Portugal soki afentaki na avion azobaluka likolo bayebise ke bana Angola eza koyinda mais azalaki pire papa ya dauphin ya Angola ya Lorange mais ti lelo azonga Angola akangana bana na ye c'est-à-dire Kabila pe memema ndenga asi abimi boy ezali occasion ya ona yebisi bino le peuple de Lwanzambi eluluji très nécessaire mo pepe oyo tozo benda oyo que mon peuple en prison ils ont gardé différent et yango bozala kimia c'est passé rali mwana 12 ans tindika kaka bo s'abonner na o sepela na o balanda kangai mingi marqué bo soutenir ngai na maya malili te bo soutenir maya malili o bazana bandroid bo tindila ka pasteur ali o bazana baboy bo tinde boko mona mama bozo mona na sina koli bo talelo mais marqué bazo nginga na za déjà mwana 12 ans mais pona fati tozali na ye il faut beau mais on a pas ça il faut beau azana nous gêne azamwa en 1963 il spino koli azanan et puis na minute à lenda bagarre des républicains tout baza pour ye bazo lia bazo sumba bazo sepela bana na bango bazo tango fele bazo lala oyo chala mwana lo bagage bazo lala na ndako bilala kulu c'est-à-dire atongeli bango ba étage hein mais série ya Kabila bana basoda balala ba carton basi basoda bazo lama na ba boucher mabaya hein batu batengela mutozo mona basi eroso ke na kanchache na kankokolo mawa milinga okovanda te mekende sikoda na kanchache na kankokolo loba likambo afati bako bamba yo nzunga madesu na mukongo numéro non pasteur Ali ça va OK tindika PDG lokola bonne o négliger ngai talibino ngayo bo s'abonner mingi o balinga pasteur Ali bo benga ngai na nzela mama Sephora na nzela na ngamoko ba réponse ce qui est kozala bo pesa ye mituna na bino akobenga ngana akopesa bino na kovandi ces réponses par réponse na kopesa bozwa numéro na ngai
plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77. Pasteur Ali, moi na 12 ans. Ngayo, Fachi Beton. Bandeko to comme vraiment na suka ya basango na biso. Merci pour la bandeko bozui tonto pengonga ya koyamba na kata Tinka télévision. Merci pour la fidélité bozali toujours ko la bisa. Na kata Tinka télévision, bo continuer kozana pour la biso biso pe toza toujours na pour na bino. Ba remerciement na Mike nous a donné chaque cameraman na ngwaza toujours na bandeko bozui tonto ngonga ya koyamba basango na biso. Bo panzango na ba oyo bazui tonte to ngonga te ko sala vraiment malamu. Bo s'abonner massivement na Tindika télévision et ko sala vraiment malamu. Quant à moi, on se dit à la prochaine numéro. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, et Salikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba, ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne ba produit ezote kama na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Ah oui. Nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na sisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.